bino sikoto bozoe manzembo na kata église ba demona ba komi ko ningisa mapapu na bango boye na matangala to bozo kwela bino esprit no sikoe bana ko sala esprit zo boya ndenge esprit zo boya siko bino bozo ba présence nzambe ezani nini ekoti tango siko moto ane zo soyo ekopasola elamba oyo amno elataki Jova Rafa Jova Jiré Jova Nissi azoimba Jova nini ye maître grand maître kuna en enfer. La Bible dit qu'il se présente comme l'ange de lumière. L'influence du nom de Dieu, c'est la vie qui est en toi. Ce qu'on nous dit, il faut avoir un principe. Donc, papa, le moloto, ayemba banzembo na ya nzambe ndenge prophète alobi donc akuta jamais banzembo papa le moloto na monde de ténèbres. Le diable maintenant lorsqu'akoya akotikela ba oyo bazo servir Satan volontairement kaka awane écriture mo bande ko monana ba commis le seigneur du mal. Non, à la fois bato bazaki tourmenté na moto pe bazaki torturer na ba démon. Akangi 50 000 personnes au bazana ba forme squelette wana. Akangi bango bo. Bango nani so ba condamné sexuel. So qui est infidèle, atika la sous le boko ne boy. Ba tumusu bazo kufa, ba yaka na li felu à cause ba nzembo. Ya izoya pou to moni ba mo likolo na forme silhouette et lilingi moko telemi wana. Let's go. Jésus, est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mira Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, tokumisa, Yesu Masiya nanga, Alléluia, Azana bomo, Yesu azana bomo, Alléluia, Shamazana bomo. Banzembo wana hademo wana enfer bakoya na l'église na bino batelemi na espace bandi koyebisa bino boyemba nzembo boanda koyemba banzembo mutu nyonso azozwa nzembo wana atie na telefone na ye ayembi na munoko na ye bobeta mo na église siko soki bozobeta mo na église banzembo wana bozobeta na kati ya église tango bobeta nzembo bademo wana enfer bakoya likolo ya église bapapuna bango batindisaki wana balave de fe bino sikoto bozoe manzembo na kati ya église bademona bakomi koningisa mapapu na bango boye bacoup de fe parce que mapapu na bango ezwaki balave de fe
bala de peta mezo ko la bino o mona matangala ta mezo ko la bino esprit no suko bana ko sala esprit zo boya ndenge esprit zo boya suko bino mezo ba présence nzambe zani nini e koti o mona bato baba mutakwei pasteur ta nzembo bande ko beta onction saki nini e kotaki nzoka ezaki matanga ya moto o bande ko tangisa likona bino esprit zo boya agitation ya esprit wana ndezo salo chaleur yango mutako kweya akanisi onction o mona nzembo beza kasoki na jango na tie par exemple nzembo ya boy nzembo mutetel nzembo ne kotsa ngana présence nzambe nzembo ne inspira kangai nzote za présence nzambe te eza des pouvoirs ya batemona bazoko isa sko matanga moto bazo déclarer pour nos condamnation tango siko moto ane zo soyo e ko pasola elamba oyo amno elataki e pasuki elamba ne komi suye directement comme candidat de l'enfer. Banzembo mingi ezomema bana nzambe na lifelo sans de savoir na moni comment bademo bande ko panzana parce que admettons ko balinga musique profane bango déjà bazo lié ba âme na bango donc plus mutu na koti sous na magie plus ozo zono ya kisi ya ye plus ozo sala d'incantation ya ye plus na musique ezali déjà inspiré na diable comment l'âme de l'homme est la condamner combien de fois. Et moi j'ai fait l'expérience de l'enfer dans le domaine de la magie ni à qui citer, je me limite dans le démon de l'enfer. Mais honnêtement que net awa, on dit grand maître azo yemba on dit kita yemba. Exemple, il y a pas chrétien parce que tout pas chrétien. Tu parlais sur net azo ben awa kita yemba Jova Rafa, Jova Jiré, Jova Nissi. Azo yemba Jova Nini, yé mais grand maître kuna l'enfer. Ya koyemba. Objectif principal du diable des animes, les animes qui ont égaré l'âme et ensemble. La Bible dit dans le livre des Thessaloniciens, je pense 4, le verset, qui dit à kokota na temple ensemble, à se prononcer comme lui-même Dieu. À kokota comment? À s'infiltrer dans ma ensemble. La Bible dit qu'il se présente comme l'ange de lumière. Il vient. C'est pourquoi mingi au monde a pasteur au nom de Jésus, au nom de Jésus. Azolo ba Yesu na munoko. Mais Yesu, nzambo to tsambelaka, il faut utawapi na kati ya mutu. C'est l'expression intérieure, c'est ça même l'adoration. Mais tandis que bango va prononcer na munoko. Il y a beaucoup de pasteurs. On va tanga komba Yesu. Mais tu es dit que bazar nzambe te pour ne pas citer les noms, pour ne pas dire qu'il y a un tel, mais quand même, oh nyonso to yebi, oh que oazaka nzambe te. Est-ce que yoka dena mona zotanga komba Satan? Otanga komba Satan te. Azo citer comme nzambe. L'influence du nom de Dieu, c'est la vie qui est en toi. Viro ezana katina yo, ne yango influencer comment nzambo yozo prononcer. Et c'est comme ça, azo composé par nzembo, ba chanson chrétienne. Il chante au nom soi-disant de la gloire de Dieu, mais c'est pour et détruire l'âme de Dieu pour les amener en enfer. Admettons que Euti et pas il y a grand maître à s'inspirer, qu'il y a un maître, il y a un musicien chrétien pour faire un enfer. Et il y a un musicien à suivre. Mais ngai na yembiango voyant mon Dieu. Nous utilisé des mots mais pour l'ensemble. Est-ce que nous avons créé la présence là? Et comment ni mon conseil mon kilo a koya pas si nous sommes des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est signé éclairé qui sont. Et si le discernement a continué salité, Dieu suscite parfois c'est à moi pour attester l'Église comme des sentinelles pour avertir l'Église de faire attention. Mais pourquoi pas que musique, la danse, ou dans la lola, ça t'as la yibaka pour est-ce que grand maître peut ça na makambazo beta wana exactement yiba on a lola ya moi zo interpréter zo ya boy parce que étant donné le baki que ça t'as na nzambe ba collaborer na ba malgré versant les arana na Bible était musique uta na lola la danse fait uta na lola mais le ça langage humain au batunde ba lobaka le diable n'a rien fait il a juste imité ce qui à mon akina lola. Et surtout, Satan a travaillé la musique et l'adoration en paradis dans un imitateur. Merci Tokoba. Tokoba parce que autant qu'il va ça en Zambie, alors, lorsque la musique est bandée au Utakuna, et bandée au Ya, ce qu'on a bandé au Tuna, n'a vu pourquoi la musique est allée mon loto, les autres bêta awate, yesu abisingai. Alors oui,
parce que azalaki wana ngai. Il a chanté pour ma gloire. Ceux qui ont osé chanter nzembo na ye et vous avez danger pour la banque. Ah ouais, il m'a dit pour étaler bangote. Diable a salé là-bas où ils ont appartenir à ye. Ces gens-là sur la terre, parce que va continuer à manger, parce que va continuer à la science ainsi de suite, et ben on sous par l'ignorance, la gloire apportée par l'orgueil, l'impudicité. Donc un musicien a une inspiration satanique, non pas seulement quand il y a un moutou, il y a Kotaki Namabe, mais à cause de sa conduite. Nous avons battu etamboli ya moutou. Ce qu'on nous il faut tambola le principe. Ce qu'on rejette le principe pour rejeter les Nzambé. La Bible dit nous avons connu l'amour de Dieu tant que nous avons gardé les commandements. Et nous avons gardé les commandements, nous avons gardé les Nzambé. C'est-à-dire, nous avons gardé les Nzambé. Donc, on va battre la Nzambé, nous avons gardé. C'est pourquoi la chanson Moussous, ce qu'on va dire Moussous, ils ont mélangé. Moutouana, Aza, un mot persévérer naïe, un mot koué. Parce que ce qui a koué, inspiration m'a besalini et côtier. Tant que besoin à l'anzela, inspiration m'a la besalini et zongi. Batouana bazana la stabilité de la vie là-bas. À la fois ils chantent pour Dieu, à la fois ils sont poussés par des esprits sataniques. C'est pourquoi ce qui est important, ils ont dans la crainte de Dieu, la sanctification, l'amour de Dieu, c'est très important. Merci, vraiment, ça m'a vraiment beaucoup édifié, c'est parti parce qu'il t'a vraiment mis le domaine à l'issue. Et parmi les musiques, il y a un bocha. Dans la musique il y a bateau, des fois, il y a un zam, ah, ok. Des fois, il y a un mabé. Bateau, pour copier, coller. Pour mon et faisant mélanger. Mélange. On est parfois inspiré par Dieu, parfois inspiré par le diable. Mélange. Et le reste des magiciens. Je me limite d'abord par là. Ok. Donc, mélange à Tozali. Oui, ça qui a tout le deux. Donc, on a marche tant que moi dans Nzambe. Après, vraiment, juste après les mains, on a tout décodé à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilomba avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh lele Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavoubou, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Ah oui, prophète, je sais que au Melimaya. Oui, c'est ça, maman. Voilà. Vraiment. Ndekato le bitozo kene malembe na témoignage to landango vraiment na litoi ya bonzambe et litoi o ya bana na nzambe vraiment to suka ki bisika wapi
prophète apesi biso bakombo ya bato yo bazali kozala en même temps inspiré et pas un Nzambe et puis en même temps et pas un Satana. Donc disons Satana entre guillemets même et pas un grand maître oyo prophète amonaki na enfer sokazo koma banzimbo nae et ba anjana ba obeta mapapu na moto na mai. Oui, ba lave de feu. Ba lave de feu et puis ezokoma milinga bazo zwa yango bazo ya nango ko déposer yango na mokili o ya biso awa. Alors comment est-ce que basa na Nzambe oyo to batangi to pe bakomia to tanga bakomba batemene ya to pe saka ba code bo décoder kaka. Alors comment bazwa ka ba nzembo oyo eza parfois lorsque ba tombaka na ba erreur na ba marche na bango dans le Seigneur so ba tomber net na kanda par exemple na ba futilité tout ça bango ba kota na bango loge entre guillemets ndenge l'homme de Dieu lobi mais lorsque bazo tomber na marche na bango na ba impudicité na ba kanda masumu ezebele. Alors moi tant wana ndo moi appelle Satan ye a telemi likola mutu na bango bongo oui oui apesi ba inspiration na ye donc ba ange wana ya diable bazo pesa bango ba inspiration. Alors na bandaki kotanga ba kombo na bango te mais ko pesa ba corde atangi lokola mutu lokola musicien komone banda na H bo compléter et uti na mona ngate uti na balbite ka na loge ana kisino donc yemba pe banzembo o ezala inspiré par le diable parce que écoute à rappeler un moi moment moko boye ya koko ya parce que la Bible nous dit na marche na biso tozo ko ya totelema et nous courions pour être couronnés et lorsque nous courions nous devons savoir que dans la marche chrétienne il y a le haut et le bas donc c'est ça un peu donc tout ça sous na bazala ya na leki donc ya na ye donc bakuya pe na moi marche na bango dans le Seigneur banzembo msupe bayemba et ute pas ya grand maître donc akutaki banzembo wana o bayemba koto to banzembo msupe bimisa déjà ya yoka ki kuna et pas ya grand maître et uti na mnona ngate et uti na mnoko ya alors tout ça pe na musicien moko ya Papa Le Moloto donc Papa Le Moloto ayemba banzembo na ya Nzambe ndenge prophète alobi donc akuta jamais banzembo Papa Le Moloto na monde de ténèbres posto ba mekyo mba kuna e ozala dégâts banzembo Papa Le Moloto l'homme de Dieu ayo kaka na lola la ça qui marche na Jésus-Christ na lola mais moi na moko pe o abanda ko linga mingi o pa bimisa mingi to kotanga kombo na été alors yepe az ko ipe na piège oyo en même temps yemba banzembo oyo ezala inspiré par grand maître en même temps ayemba banzembo oyo ezala inspiré par ya Dieu. Merci. Merci. Alors voilà un peu c'était ça. Et n'a souligné moi la pasteur hein? C'est ça pour me décoder bien. Alors le diable maintenant lorsqu'akoya a kotiki là ba oyo bazo servir Satan volontairement banzembo pe ba oyo bazo sala Nzambe des fois bazo tomber na erreur bango ba kotiki la bango ba inspiration satanique pourtant banzembo ne koyembama ba am ya bato bazo yembe kozala suyer sikoyo mukolo mutu wana kokufa tangu tozomona bato musu bazokufa bayaka na lifelu akoza banzembo sikoyo tangu Yesu aza ko expliquer nga na tuni mais pourquoi ye avant da place wana ayebisi ngai depuis mokile banda ti na mokile kokena kokufa mutu azaki na pouvoir ya musique ya niveau na ye o azaki plus aimé par ya Satan koleka ya zati. Ah bon? Parce qu'on a dit que tanga ba célèbre o to yebi et bon américain le Michael Jackson et bon musicien boy et bon le colentel ay bisinga aza le seul muto aleki bango nyonso na niveau o Satan lingaki na motema na ye alors lokola ya awa alobi awa mutu nyonso akontinaka musala bande kusala na mokili soko zaki moyibi kuna pe bakabanda koyiba ba parti ya nzoto na yo soko zaki mobomi kuna pe bakabanda ko torturer pe bande ko boma bato mabe nyonso bato bakomitaka na mokili bakutaka ngo wana pendant que Yesu suka bande ko expliquer ngai tango Yesu zoloba toyoki mopepe moko ezoya parce que sika on ezaki etandi moko ya munene donc etandi moko ya munene ba lave de feu ba démon bazaki na espace bazo se moquer na bato bazo bisa bato réjouissez-vous car ici c'est votre royaume pour l'éternité bo sepela bo continue bino libela yangoyo toki mopepe ezoya pupu sko bato ba negozika na ba lave de feu wana
babandi koloba zoya tokima babandi koluka esika kokima esika kokima ezalaki te babandi kodinda na kati ya balave de fe natuni Yesu nani azoya ayibisinga zela koya akokoma tangu mopepe wana ezoya pou tomoni mbamo likolo na forme silhouette elilingi moko etelemi wana ndenge etelemi ezalaki siko entouré na baesprit ebele tala bademo ebele mais ye mpe alataki su couronne na mutu na forme na ye elilingi ebande komona comme si robe no eleki molai robe yango esopana kaka awa nde écriture moko ebande komonana bakomi le seigneur du mal natuni Yesu wana nani oyo aye bato bazokima ye boye alobi na ngai ezali Satan le diable oyo kaka ndi ye wana mais l'enfer namonaka elilingi komona Satan bien namonaka ye wana plus na batémoignage mosusu na tribunal de prière wana nde na déterra lolenge Satan azali mais awa premièrement na enfer namonaka na forme wana elilingi parce que tango aye abandi koseka na bademo bayaki ne ebele bazoseka abandi koseka bademo bandi kosemoke na bato abandi koloba bi ayebisi bademo na bi botala bato bazalaki créé à son image et à sa ressemblance nzoka nde image na ye yango bozalaki na bino boye ressemblance nezaka nde na forme boza na bino bankusu bopola na bino bozikazika na bino de image na ressemblance nde ezalaki boye alobi bino boboyaki ngai na maloba kasi na misala bolingaki ngai ye boboyaki ye bolingaki ye na misala na maloba kasi boboyaki ye na misala tala lelo epai bosuki po ya kozwa bato oyo mbakolingi na misala lokola bino bolingaki na bino misala na ngai boboyaki ngai na maloba tala lelo esika boye tala lelo lolenge bokomi ntango diable abande ekoloba bongo Yesu abande ekolela natuni Yesu liloba nini kolakisa nini alobi kasi bino bakretien bino bana na ngai bato bosambelaka na munoko bozali kaka ngai Yesu mais vi na yo eza tana eloko moko te ezolakisa kozali chrétien et pendant que Yesu azoloba na nga le diable abande kosemoke na bato atuni bango alobi pourquoi boza kolela bosepela bolela te pourquoi bozolela bosepela bolela te bosepela boza na royaume na bino awa ezali ndaku na bino bolandaki misala na ngai oyo ezali récompense oyo nkolo na bino afuti bino mais prophète mais mutu na ye wana grand maître aboyaki na misala te asalelaki ayembaki comment ye pas faire souffrir na bato aye moko parce que le diable la Bible l'appelle comme séducteur ayaki ko séduire mokili lelo bato bazosalela Satan bazolakisa bango baimage balakisaka bango bafoto amoni abimi avoyager akena voyage astral akomi boye azomona ndaku na ye nazaka na mwasi na ngai na mai nazaka na ndaku na ngai nazaka na immeuble na ngai mais sache-le bien que le diable aza en train ya kotromper yo le jour de la mort oko rejoindre éternité. Ok. À ce moment-là diable azoseka siko bato nyonso bazaki na kati ya fausse wana parce que ezaki libulu vraiment na kati ya balave abi boboyaki nga na maloba bolingaki misala na nga ye mokeli ya nyonso bolingaki ye na maloba kasi boboyaki na misala oyo ezali récompense na bino bato bolandaki ngai bokanisi nga na kopesa bino eteni ya royaume na nga bokonzi na nga eza ya ngai bokozwa ata lifuti moko te ya ngai ntango diable babande koloba bongo bato nyonso babande kozika na moto siko babimi bina kati ya lave donc balamba milamba bi bankusu ezokweya babandi kokanga babi Satan biso tolingaki yo siko soki moto moko na kati ya lave wana azalaki pasteur okomona bato bazalaki na forme basquelettique wana bayeba on nyonso bakangi okomona batomboli likolo balobi Satan pasteur ye mutu abande kotindela moto ye mutu abande koboya yo okomona siko ya koyoloba bokitisanga bolongwa nga na bande kolinga Satan nga kutu Satan nga na bande koyembela yo nga na bande kokumisa nga kuna teki na église na nga ke bakumisaka na bango yo donc okomona botika bato mosusu bazobunda kaka po balobi ye abande kotelemela Satan alors Satan yebisi bango bo adorer po bozwa kimia bato nyonso wana bagumbami babandi ko adorer balobi Satan kosala biso mabe te
bato kokumisa yo babandi ko élever babandi ko pesa machin joli plus babandi ko kumise plus le feu de l'enfer ezaki ko se multiplier babandi ko zika babandi ko pasuka tellement moto eleki mais bango babandi ko adorer ye mbala mo tellement zaki ivre na louange babandi ko pesa esali equity après baluki ayebisi bango alobi ayebisi bango bademo bazalaki na alobi bato oyo fo boke kotika bango esika esengeli bakende kasi baza na biloko na ngai esengeli boretire biloko na ngai mbala moko ya baluki akei ntango ye akei natuni seigneur akei wapi ayebisi ngai yaka korendre bato visite soki bato bakomi na réception avant bakende na baprison na bango respective ye ndaka korendre bango visite mpo asemoke na bato apo akendaka na siège na ye mamoto bandi kotala spectacle tangu ndenge apesaki ordre baretire biloko na ye namoni baesprit méchant badémon nyonso bakoti sikoyo na kati ya moto babandi kosasa bato babandi kopasola bato sikoyo koyoka moto mosusu nzembo ezobeta na litoi na ye soki nzembo wana ezalaki nzembo moko satanike nayoki nzembo moko ebandi kobeta na litoi ya moto nzembo wana mpe bibaka mwana mwasi moko ayembaka nzembo wana sikoyo nzembo wana ezobeta na litoi ya mutu tangu nzembo wana ezobeta na litoi bademo siko baye baza na makonga babandi kopasola malgré litoi esezika koma mikuwa parti kaka ya forme awa bakobanda kopasola bazopasola ye bazoniata baoluka nzembo wana babimisa natuni yesu siko nzembo wana ye aza na radio te aza mikuwa nzembo wana ezobeta wapi alobi lokwa bande koyoka banzembo wana mingi na baekutere ndenge bande kolata baekutere mokolo akufi banzembo wana etikali comme témoignage elakisaki ye bande koyemba banzembo wana yango bademo lokola satan ebi babimisa richesse na ye biloko na ye oyo bango baza nango bakoki kokende yango na prison te esengeli baretire banzembo bakobanda kopasola ye ti mikolo bakomona nzembo wana mais place bakomona yango eza te donc bakopasole sans fin non à la fois bato bazalaki tourmente na moto mpe bazalaki torture na bademo ntango moto wana aleki namoni ndeko moko azobolongola ordinateur mais ordinateur yango ekangamaki ye na maboko azotindika yango sikoyo mosika ntango bademo bakomi pembeni oyo na kati ya ordinateur image moko ya bana basi ezobima bana basi wana balataki basous-vêtement ezalaka na clip moko ya musicien moko boye 50 cent aza américain asalaka sikoyo clip moko ya musique na bango poto atiaki nzembo wana mpe bimaka esalaka succès na mokili alors ye pasteur wana azaki mosala nzambe sikoyo ntango bakoti retraite na kati ya église na baserviteur baprie ekomaki na butu ere ya repos bamoni kaka dadi afandi na machine ndeti azotravaille nzoka nde bande kolanda miziki wana sikoyo bana basi wana balataka basous-vêtement baaméricain basalaka clip wana bazoganga na kati ya ordinateur wana justice po amonaki basous-vêtement na bango alors ntango bademo bakomaki epa na ye babandi kopasole baorbite opamba parce que miso esezikaki moto ezobimaka atikali kaka na baorbite bazopasola yango babimisa bolumbu ya bana basi oyo amonaka na clip wana bato nyonso bazalaki torture kolandisa mabe oyo basalaki na mokili eloko nyonso oyo bande kosalela bato bazalaki torture nango namoni mosusu mwana mobali je vous en prie nzoto ya mwana mwasi ekangami awa yango ezikaka te etangisaka kaka makila esopamanga na elongi nezoganga justice bademo siko baye bandi kopasola ye parti oyo mpo babimisa makila ya mwasi wana natuni yesu mpo na nini ye baza kotortire lolenge wana ayebisinga parce que ye azalaki na ye marie na mokili mais mwasi na ata komi ya baperiode mensuelle ya bande kobima na ye kaka akoba ete kosala nango eloko te oyo liloba nzambe elobi ete ntango mwasi aza na baperiode mobali akoki koapproche ye te mais lokola ye bande kopose baacte wana yango jugement na ye place wana prophète makambo ebeta baproblème tokobaka ana oloba na te après ye ezalaki na ndeko mosusu sikoyo bazokabola bango mpe bademo bango bazalaki ya kokangama mobali moko awa mwasi na katikati mikuwa ezalaki na katikati ezalaki ya mwasi siko mibali bazowela te aza mwasi na nga wana mosu azowelela mpe aza mwasi na nga wana mpe azowela aza mwasi na nga siko bademo bandi kopasola bango bandi kopasola natuni yesu ebongo ye asali nini alobi mwana mwasi oyo adivorsaka abali mobali ya liboso bayokani te ntango bayokani te badivorce
na divorce asalaki ake kobala mobali mosusu lokola balaka mobali mosusu mobali liboso akufi mobali mibale ekokufa na ye mpe mwasi ekolanda yango bango nyonso bakutani na lifelo na tuni Yesu me ye abalaki légalement abi wi mobali liboso abalaki ye ya mibale mpe aye abali ye lokola liloba Nzambe elobi ete mwasi soki adivorce to mobali akoki kobala lisusu te lokola ye asalaki remariage yango punition na ye na enfer yango torture na ye eloko ememi na lifelo nde yango wana. Il y avait de diverses raisons. Mais prophète nangina tununa batu msuwa sama sumi balem ba masubo zo tanga na batu msuwa sama mi balem misat mais là msusu kuna siku zo manga li sumu moko spécial mutasalaki na olia bakiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni. Et le côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère, on a niveau 0. Tout ça là, oui. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autre chose, bino, moi, mon tio, dans un agence, mon robot, Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Dès qu'il n'a yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa kai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme nous avons été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc, à partir à $10, $15. Donc, si vous avez un bon côté, nous devons pas de sungayo, à aux yeux de l'Ogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Yabaxi Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Koubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia. Ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé. Yo bandika na fufu. Oui. Pour la Nazareta. Tu as un système en bimbi. Na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux. Zali somo moko eza spécialité. Mutu na mutu aza na infraction na ego ememi en enfer. Net admettons mutu mususu mwasi na balaki azalaki na la période ye azobima naye. Ye quand même mutu wana aza koyo azotala na mutu fi astraka pe film a 50 Cent wana. Siko azo porter déjà deux makambo ils a déjà na infraction kuna. Oui oui. Ye ba o jigende. Nyonso mabe nyonso sali yango ozala compter. Ils ont nombre de tortures, tourment et baksamaka kolandisama nombre de péchés où yo commettre na mokili. OK, tu avancer. Alors la femme a salaka remariage. Peut-être lelo yango bat bato sala mingi. To yokanité na mwasi na ngai. Or, ezala infidélité. Ezala peu importe même si l'adultère, liloba nzambe lobi kaka. Soki bokabwani, il faut moko kufa, faut moko sa nini akoma libre. Lokola ye avivaka na remariage yango ezaki torture ne place wana. Ainsi bademo babande ko torturer bato. Après quelques minutes
lokola place yango ezalaki clôturé ezalaki cercle bato babande kozika bato bazolela mais na cercle wana ezalaki na baouvrant moko ezalaki 12 madusu na madusu wana liboso nango mutu bato batelemi balataki lokola bapapa ndenge bapapa katolike balataka basimbi baascensoir bango balobaka eloko te baningisaka baascensoir bazoloba réjouissez-vous car ici c'est votre royaume pour l'éternité bosepela po ete ozali bokonzi na bino libela na libela bosepela oyo eza bokonzi na bino libela na libela pendaki bango bande koloba namoni siko na baouvrant wana bato mosusu bademo mosusu babimi wana ntango babimi bazalaki lokola na baliste na maboko babandi kotanga les 351 prisons de l'enfer siko babandi kobenga babengi premier condamné le condamné sexuel soki babengi le condamné sexuel namoni bademo mosusu babimi ebele soki demo moko aza na pouvoir ya kokanga 50 000 personnes soki atie kaka loboko ne boye akangi 50 000 personnes oyo baza na baforme ya skelete wana akangi bango boye bango wana nyonso baa bakondamné sexuel soki bainfidèle atie kaka sur loboko ne boye soki obata lokuta ainsi na otanga yango plus au moins de témoignage ebanda okendela alors bande kokanga groupe kolandisa mapéché ya bato na tuni sikoyo yesu bazokende na bango wapi ayebisinga boye les 12 voies wana omoni ezali 12 directions oyo ezomema na 12 prisons ya enfer oyo bakuna babenga yango bachambre awa na mokili tobenga yango bacontinent nde toza na 5 bango baza na yango 351 abi ezali 351 prisons d'après bainfraction commise ya bato na se ya mokili nde bakomema bango na bachambre respective na baprison na bango respective epai bakozala torturé nde na ntango wana yesu azoexplike nga nakomoni omona groupe wana bademo wana bakoti na bango na couloir groupe wana bakoti na bango na couloir groupe wana bakoti na bango na couloir nde na ntango wana sikoyo yesu ayebisi nga tolanda bango tokende komona lolenge jugement esalamaka lolenge bazoklase bango na bachambre nde tobandi kolanda toyaki kobima na kati ya balave ntango tokomi na balave wana tobimi na 12 portes nyonso ezalaki numéroté soki na direction oyo eza na 70 prison bakoma wana 70 soki eza koto 60 bakoma 60 donc nyonso ezali réparti na 12 ouvrant wana oyo ezomema na 12 prison de supplice nde na ntango wana tobandi siko kokota ntango tokoti tinel wana ezalaki mokie donc ngai na yo tokoki koleka na tinel wana te donc ezaka na mesure oyo mais bato bakotisi 50 000 bazofina baskelete na bango wana ezobukana mais bazofina yango pe bakoki kosala résistance te bademo bawana baza na pouvoir oyo moto aza nango te atozosala matata ye atasimwe na linzaka boye akotombolo facilement ntango biso tolandi bango bademo wana bakie na bato siko bande kokota na mwa baplace mo ezalaki baentré ntango biso mpe tokoti na tinel yango ezalaki tellement salité ezalaki na molimi moko impossible il y avait tout banyama nyonso impire babande koleka na bakouloir wana bazotambola siko likolo ya tinel yango ezalaki na biloko mo lokola bahaut-parleur mpe na couloir wana ezalaki na demo mosusu abande kotambola aningisaka kaka sensoir ye mpe alobaka kaka bosepela oyo ezali bokonzi na bino libela langue wana ya mokili na biso yango te parce que j'étais conduit avec le Seigneur. Okay. Pour ajouter, les âmes en enfer, bande koloba ba langue o bon bande koloba na mokili. Ce qui est français koloba français, ya loba anglais, mais na mutazo loba swahili, na mutazo loba anglais États-Unis ya Angleterre vraiment bazo solola. Boyoka na bino facilement, mais bino mbabo loba munoko moko te. Nongo kufi na Kongo bande koloba lingala. Kuno koloba lingala mais kuno za na facilité ya kosolola na mutu muso za chinois azoloba nena ki chinois yozoloba na lingala mais bozoka na bino facilement mais ngai na langue na ndeko yokela bango eza ba langue mokili boete pona expliquer on a ba langue na biso mais ngana ozongo juste na langue wana pe nazo traduire on a ba langue na biso ya mokili alors ba haut-parleur wana okomona quelques minutes okoka lokola voix moko douce lingi bandoloba okomona silence ekoti na enfer makelele eza te bato baolela su te nandi koyoka mongongo ebandi koloba alobi nalingaki moto nasopaki makila na ngai
po muto bikisama. Mais soki lelo muto ye awa eza mukano na ngai te. Okomona fwango ekati. Tangu vongo ekokata batu babandi kofinga ngolongwa kufana yo nyama bazo finga baloba nyonso mabe parce qu'à cause de la douleur ezaki insupportable. Na tuni Yesu voani eza koloba ezali nani aloba ezali testament na ngai oyo natika na esika oyo mpona koyebisa mutu ke soki okoma awa eza mokano na ngai te tika testament wana atia testament wana. C'est pourquoi je pense dans le livre d'Ésaïe les versets m'échappent même la prochaine édition na oyanango balobi la voix de Dieu ekoloba au milieu de feu mbongo ya nzambe ekoloba na kati ya moto là Ésaïe mutoloba yango. Alors c'était la voix là qui m'a na yoka place wana alors les ali testament na ngai pona koyebisa mutu même esika ya pasio aye ngana lingaki kaka yo na sala kinyoso ba moyen possible kaka pour yo mutu oyo ne siko ya souffrance te mabatu wana ba se repentira ki na mabete babane encore ko se moquer pe babane ko fina lorsque voit kokata babango bandi ko se moquer. Alors tant to koti wana tellement que la lumière du Christ ezaki tellement makasi de moi bande ko temwa na couloir c'était la première fois où la force du Seigneur et se manifesta qui malamoko pouf akimi lumière après Yesu il tenué lumière c'est-à-dire alongoli puissance na yango etikali lumière normal car pour tout le monde tant de mona kimo azaki na sensoir to bandi koya ko banda to bandi koya to komi na droite sanga ezaki na premier ouvrant porte moko ya mukuse ezaki na forme moko circulaire na porte wana bakomi chambre de condamné sexuel. Tant to komi to mito leka yeso bisinga itelema première prison otozo kota na enfer yango alibi awa okomona tourment ya lolenge na lolenge ba âme oyo baboya kinzela na ngai nde bazali kosuka na esika oyo esengeli tokota to visiter première prison nde mokolo wana nde mokolo nazongaka nakendaka 22h mpe nalamukaka na 10h. Donc bando olalaka wana oyo amne bimaki keteli ngani papa ezonga nde ka mokolo na 10h na 10h olalaki 22h nakoyaki ntango nando prier ntango wana olamuki na 10h na 10h wana nyonso bato balamusa yo te bato balamuka baolamusanga bamonika na olala bato tika prophète aose reposer yesu esa prometaka ngai donc yesu abomi bango do baangle baliti kolalaka oui bosala jour la ya 10h ti 10h wana eza premier nango tokoti na prison te prison esuki wana wana premier ozongaki siko ndenge mpo wanda koluka ndenge nini okozonga oyaki mpo bimaki na porte ok ozongaki siko yo ndenge nini ntango na bande tellement na bande kolela mingi malgré azolakisanga bamerveille na bande ka kobanga parce que père oyo ezalaki kuna donc on se retrouve na mokili nyonso omona na existence otikala omona yango te. Alors tant tokomi wana ayebisinga ere epusani les hommes ko l'église Jésus a reconnaître que les hommes comme l'église. Oui. Nda simbenga na loboko. Wow. Gloire à Dieu. Aga ozongisanga tina chambre. Ayisinga lala. Papa prophète obetela biso bien tango bimaki papa. Obetela biso très bien lamu ki ozolu kende ki ozolu ko fungola porte et simba te ozui obimi na nzoto no. Yesu ayaki asimbio na loboko. Bokomaki ndenge boyaki obimi na porte. Ozongaki na likolo, ozongaki na porte nengo yaki okotaki na nzoto no ndenge nini? Pesa biso bilenga lola. Ah, na détail, lorsque tokomi na porte wana, abisinga première chambre to visiter en fait, to première prison. C'est le 351 ya liboso yango avant to kota. Mais erekoki le lezam ko l'église sengeli to zonga. Nda siminga na loboko. Na sorti na biso to zongi na voie auto yelaki. To zongi to bimiti na ba entrée en fer. Netam to bimi to bandi ko tamwa na espace. To komi tina ndako. Tiko ndenge naza na esprit bato les a sauté. Au moins na suba te donc obstacle liboso na ezate. Nous sommes en clair. To yeti to komi na ndako. Akiti singai. Tant to kiti na moninga na sa kolala wana. Nde bisinga lala ola mukapo okende église. Mbala moko asimbinga alali singa nde balali saka bébé. Nanga pozenga apozenga na nzoto na sutuki. Ko sutuka na sutuki osko komi para mokili batunde babetelanga tana la muki babike tana la muki na bande ko loba loba
nazoganga nazobanga nazolela esika na uti nazoganga moto na bandeko kasomo na ndeko tanga namoni papa grand-père na ngai na enfer oh papa aboti mama na ngai na bandeko tanga bato nga na yebi o namonaki na lifelu na ndeko tanga ba politicien na bandeko tanga ba militaire ba soldat na ndeko tanga ba bato wana oyo bamonaki ndenge ozotanga baza oui nazaka na pasteur moko totikane lelo mwana na nga mosusu prophète Nathan azali na ministère n'est pas bâtira mwana mosusu Jonathan azali pe na ministère asala David yepe akenda malheureusement yasala parcours mosusu na Eric Carlos ndakufa. Est-ce que tokozwa ba preuve na bango? Tout dépend, nyonso dépendre na bino. Pour biso à preuve à la preuve, hein, ça preuve à la preuve tokoka bikata. Oui oui. Vraiment c'est spécial ces témoignages. Allez-y comprendre tosuka lelo. Prophète azongi azogang. Deuxième fois longa na nzoto nesi po ya liboso bola nene abimaki. Abanda ko lala papa. Prophète ozo oyeba sous. Très bien. Ozo lalo bimi na nzoto no so beta nzoto no liboko zo leka. Obandela même ko buta banda na banda kitina suka na lobaka nde na lobi. O bakisa te. Rien. Te lelo o eza pene. Il faut to pousso na musika okeno to zonga. Oui. Pour moi besoin tabetela li solo. Soka nga beta. Tika ya beta. Okoyeba soka longoli to abakisi. So biso to tikona no consommer na ba makamnyo surtout ti to kende to ya zonga na. Donc prophète nga pona rassurer kutu na loba boye na koki ko répéter on a lobby pe na koki ko bakisa on a lobby te on a répéter na on a lobby o pe na bakisa na lobby te na bakisa po on lobby te zaneti ba kombo prometenga lobby prophète ba na nga to kiti plateau pesanga otikalo pesanga te ba 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 baké Tiffany azana ngo tellement Tiffany azua telo moko te na ba kombo ala kenga pesanga na tellement témoignage est vaste. Tant na témoignage plus à séminaire on est vraiment patient na lobaka na détail nyonso na gotanga 50 personnes na mulungu devant le testament de l'existence na ko rencontrer 100 personnes na réception de l'enfer mais lorsque tu veux transmettre na média il va un peu moins limité il faut limiter de personnes pour oser plus avancer dans le témoignage c'est pourquoi on sélectionner ba partie le plus clé édifiant pour transmettre. Ok, mais le loco pesangai, le to kita ba kombo ozo ba prophète. Vous pouvez dire ba kombo mon lobby. Mama. Balamba. Hein? Obibi loko elamba maka na secret. Papa mon arabe lo na mesa. Et elamba manase. Kasi on a bien lycée na likolote. Oui. Même ils sont dans le bapé. Panzi. Susu bakolobango awate oui batuna Yesu pona nini ba disciple ya Jean ba genaka mais biso to genete on bi vexango très bien pona nini ba disciple ya Jean ba gene mais biso to genete ça banga bi tant que bozana mobali na libala moi bo gene ko ngana na prophète moi na zanga ba kombo yo Exact. Mais ba disciple Jean moi bomo nango exact. Tant que nga nazali na prophète na ozoba kombo gratuitement mais likamde za papa Richard pardon après mission ba kombo ndambo yo ki allez est-ce que ko zoomer ba kombo zoomer na ba kombo makasi bana nzemba mon ça va. Donc, c'est un peu ça. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de l'Obano Souka. Voilà, le Basuka, je dirais toujours aux enfants de Dieu, comme tout le bas d'habitude, que ce qui est important, et ça, tout bon qui ça marche, ne jetons pas vraiment la paille pour n'abattre mon sous. Mais tout à la plus paille, tout ça on est longue. C'est ça. C'était la route, ils en ont dit à Moulaï, doit achever course. Le problème de Dieu n'est pas yende azali nandi felu yende aketa akotaki mitala malam peut-être etikali tu yanga na yo yende simbi loge yende to éviter ce qui ngana yo to kobika
mais c'est important na kondima pa yesu ebi ke tokobika lorsque tu persévérer dans nzela ya nzambe o mutu nyonso alinga contacter si besoin de prière que tu prier ensemble tu partager encore ensemble mon numéro est toujours les plus 243 82 26 82 371 le même numéro est à WhatsApp écrivez-moi sur Facebook ainsi de suite. Merci beaucoup prophète, merci je pense que mission to sali na yo ya suka yango yo jusqu'à ce que na rejoindre en janvier mais na confiance na maboka maman Maria Mpiame botika malamu na maman Maria Mpiame to zano na janvier disusu soki nkolo sumasi azongi te soki nkolo sumasi abateli biso meto wana diketa ko batela biso po toza ya ye mission na cité za 43 jours passé au combat. Na bandeko so balandi biso vraiment c'est vaste son témoignage mais que Dieu nous aime. Allez-y comme on a la chambre numéro 1. Alors titre on a 351 chambres. Vraiment ils ont prié beaucoup pour notre bien-aimé le prophète Aston Adam. Tout bon de la mingi pour naïe, tout bon de la mingi pour la bande sur les Nazaréens. Nzambe arosanga te opambwa. Papa Guy la bala na bité to ta témoignage elongo, peto talango. Marlène Bouy. Na bité to ta témoignage elongo. Maman Lauriane la bala to ta témoignage bisomi balena yo. Na bande konyo surtout. Vraiment merci na bande Afrique du Sud, merci mingi na maman Madé Kibani, la maman de la princesse de l'Éternel, l'humble servante de Dieu. La présidente du Parlement céleste Dipiti quoi. Hein? Nathalie Moussibou, n'a vu qu'Hollande a témoignage aux États-Unis. La Belgique te mène aux États-Unis. Merci beaucoup, Nekab. Merci vraiment beaucoup, ma sœur, de tous les jours, de chaque instant. Alain Kiaka Labo à Vida, Nzamba Pambola pour Moussalosa et Kobakak. Na Yves Bolo famille chez Faïl, Nzamba Pambola, ma meilleur vœu na bande de surtout Capi, meilleur vœu depuis l'Allemagne. Meilleur vœu na bande na pasteur Richard Niakese Mangando ayota la biso lelo meilleur vœu maman Maria meilleur vœu papa Moïse Piame bande konyo surtout il y a exa meilleur vœu Nzamba Pambola bino maman Foura meilleur vœu maman Foura Tabou hein? Maman Marie Claire Karawa na France meilleur vœu maman Biti Kokelea na papa Kokelea meilleur vœu ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'Éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Mouladia et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD et les CD sont déjà disponibles. L'album Trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau toi France, ce n'est pas encore fini.
Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse, au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez Rabiso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bo sunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens au ya Kinshasa ne oboye ba ki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko de vidéo il y a milai isa vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au betka les Nazaréens News ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala sœur Tiffany bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au donc toujours sous kaka ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Hollande table sainte Hollande mission ka ucho Hollande oyo attaque oyo Hollande ya muke oyo donc cliquez lien oyo na se wana après titrage kazo Hollande wana donc sur moni titrage na se wana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment titrage des wana ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour Bogozala, beaucoup s'abonner et belé, ciao. Bientôt, nous commençons les clés. On est en train d'inspecter, de voir ce qu'on va faire. On va essayer de faire quelque chose. On mange d'abord ou comment? Non, on mange d'abord. On peut s'échanger et puis on mange. On mange à la 6 minutes. Ouais, relax. Je suis ouais. Nabi est clip on a fait la gomme. Soyons mon ami. Alphonse Mayo est perdu de la
parce que c'est on monter bon maïlo à besoin mis. Mais oui, et bon maman mis, yo mis à quatre clair. C'est yo monta ya monta ma bé. Bino pardon. Quoi spécial ça? Et combien tu n'as et combien tu n'as et combien tu n'as clip, il y a l'évangéliste qui va passer. Là, on va te faire aux assos. Donc, pardon. C'est pour la gloire de Dieu, bientôt, donc à l'issue. C'est parti. Logo pepesa ka ikopesa lisusu. Logo petabusaka ikokamba. Let's go. Merci Jésus.